Ezui likambo la motote, ezui partout dans le monde, ezui na molongo mobimba. Merci encore une fois la bilo batubozo li bako ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui zali bongo branche moko to tchano océan du Congo et siko to ba Congomani et siko to panza kampoke et siko to liko sala éveil patriotique et siko to liko sensibiliser ko conscientiser kolongo la peuple congolais la bolema pe ko mobiliser et siko to ko tchali tono na nzete poete to benga yango malamu et siko to zali ko sala mosala ya Jean-Baptiste et sika o to zali bongo basinzili pona kobela katango noso ete makambo ezali mabe peuple congolais la moka longo la bolema l'état ali moyini l'état ali assassin et c'est ka obiso to telemi ferme fidèle kwa babaku ke polo kozala liseko ya République démocratique du Congo et c'est ka o to zali bongo komo kundolo maloba ya koko la biso les laboureurs ou le biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Merci encore une fois na ba fidèle abonné la biso bo continuer ko s'abonner massivement à la chaîne de Libération boko zala ka bongo de cité pe la bino banso oyo bozo kaliba kwa la démission du début jusqu'à la fin, ko partager, ko liker, ko tchaba commentaire, si je sais pas jam, tika nzombe alola alekala ko pambo la bino la mona mère du Bruno wana azabongona Autriche. Bande ko balandi vraiment santé ezamalamute mais kozwa moi kisi ko téléma lobi kabuya na lobata pendant 20 minutes ya pamba soki na ko résumer makambu nyonso papa Alfred na mama Clarisse na mboka il passe langa ino ya se ante live papa Michael et maman Célestine bolandanga na boki mama Jolie qui est dit vraiment la chabienne na plus 49 pe kila me bokile lokondo FMP kato ah la chabienne à Aken azai moko la katangeza na lingi équipe momba soutien bolandanga malamu mana nanga na kunya do nangai vraiment les États-Unis n'ont pas équipe pour la terre. Il y a un mot d'Angleterre. Maman ya moto mojali, maman Jawa. Salam alaikum la misema la nganyos. Yako na ba peuple congolais pambate to la deuil national. To kufi babomi biso la ba Monesco. To kufi babomi biso na colonie. To kufi bali ko boma biso na bande ko la biso ba congolais. To kufi bali ko boma biso pour la bato moko ba sepela. To kufi ba rwandais ba ko boma biso, ba ougandais ba tchadien, ba kenyen to kufi likolo ya bomengo la biso moko yako na biso ba congolais pe tika ete biso moko o toza na conscience to mile la biso moko kolela la biso ezali nini bande kolangai kolela la biso ezali to telema to bunda kolela la biso ezali te ko ke na beklezia to pe ko vala ndako loko ko bengisa basango baya ko sala misa te kolela la biso ezali te kotumba biblia te on ezali ignorance kolela la biso ezali te kotangisa pinzoli te pinzoli ya ngai na yo esengeli etelemisa ngai na yo to kilo bunde tumba kabuya l'homme puissant tchelanga video oyo bandeko na ngai ezali lelo mokolo ya le 31 juillet 2022 tozo clôturer date oyo eza mois oyo eza mois moko ya motuya mpona mama na biso ndo na kimpa vita oyo batumbaka ye vivante na mwana na ye na mokongo lelo biso bayindo soki tokóma na pasi mpe tozalaka lisusu lolenge nzambe akela biso te tobunga likolo ya bible ya bakolonisateur bakolon ntango bayaki kokolonize biso bapaya toyambi baye kozwa bokonzi nguya likolo na biso bazwi bozwi na biso batikeli biso biblia na maboko yesu oyo pe bibilia oyo nde yango ekotisa biso na libunga yango mokolo ya lelo ndenge mama ndo na kimpa vita alobaki yango na kati ya moto aza kozika alobi libino bozobomanga me boyeba mikolo ekoya bagénération ekoya na nsima bana na biso bakotumba biblia oyo bakokata yango mpe bakotumba yango biso tozokokisa yango na sanza na ye pe toza kolika ete geste oyo bayindo banso tu bisika bazali oyo bakososola te bakomona ete bible oyo eza moko ya source ya freinage na biso pe ya malédiction ya pasi na biso bayindo bakosala lolenga ndeko na bango na sali yesu oyo biso tobelaka ntango nyonso tu tala pasi etondi na continent Afrique tala pasi etondi na Congo azoka kolela na biso te sauveur na biso ezali mvuluzi kimbanga tozongela kibo biso tozongela bonzambe na biso bokoko na biso yango wana nde libiki na biso nde lipamboli nde tokotombama lisusu yango nzabe vuluski mbanga talisi biso à travers tata tinu kongo tuzola na sakibanda nganga lela lobi totongela ye na mangengenge pa lobi ebi tina mangengenge laksi bozongeli bonzambe na nzela bokoko na biso
donc na buku kitoko apesi biso ya kokele oyo eleki babible babuku nyonso to na se na ntangwa oyo biso pona exemple tozalaki kotumba ntaba tosilisi yango oyo toza kokata yango nanu mpe toza kobwaka yango na moto ezika na nkombo ya Nzambe Mvuluzi Kimbangu mpe tozotumba yango api na mabele na bango na mboka na bango moko bamindele bayelaka biso ngo a toza na France na nkombo ya Nzambe bakoko na ngai na nkombo ya Nzambe Mpungu Tulendo na nkombo ya mama Kimpavita na nkombo ya bakoko na ngai nyonso tu bambasi balongo bankulu na bisimbi na biso tobwaki yango na moto totumbi yango eza na esika te na bomoi na biso kukele eleki nyonso tu ngonga ekoki miso efungwami biso tomoni clair toza kokabwana na bango sur tous les plans na lokuta na bango bayelaka biso yango te kobikisa biso yo moyindo oyo kangami nango ezali kaka pasi mpo na yo sosola ngonga no ekoki ekomi ntango na biso fo kokabwana na babuku oyo ya lokuta ndenge Nzambe na biso Mvuluzi Kimbangu alobaki botanga yango bien moyibe kokanga kaka na eloko ye moko ayeli bino balobi na biso toboma te toyiba te tosala moninga mabe te me bango baya koboma biso baya koyiba biso bazosala biso mabe donc oyo bango balobela biso batosaka yango te soki mpasi lelo eza na Afrique eza bango bazotosa oyo bakomi te me bayeli biso mpasi mpe kufa yango nakoma Nzambe Mvuluzi Kimbangu nakoma minimo bakoko nango banyokwamaka bayaka bowumbu na mabele oyo totumbi yango mpe tozongisi yango ekende musika nakoma Nzambe Mvuluzi Kimbangu matondo ingeta inspiration ya mokolo mwa lelo ezali na eloko wana Kabu ya l'homme puissant tielanga video ya babale inspiration ya mibale ezali kati la video oyo ya babale ngai na bino nezu toko panza mpokelo kwa bakongomani tolo bapo ete kolo ezali ya ngai na yo Nzamba Mpungu Tulendo fula mpeve akongo mongali za komba mpamba ma peuple congolais na bengi bino na kofungola matoi pe miso na bino bomona pe boyoka pe bokata tina ya likambo la bino problème ya makasi ezali congolais lingi ba escroquer esengeli to na milimo ko tutuka po ete boyoka chaîne à libération mais lokola to koleka la to koloba nde congolais akoyoka te mais sengola bato ba koyoka ata to ko ke litengo ezali pasi te po ete mibale to misato bakati tina ya likambo na bango pe batomboli mongongo ezali esekite yali elonga na kaya bato baike bahero babimaka boni Lumumba l'époque la yeba bundaki boni be la kanzala etango ya kitala bapesi héros national ndeko langa pono mimbenga kolelaka te boali elombe tango la terre boali sambolo ngonya Nzamba lingaki bongo 7 ali chiffre makasi Jomi te Jomi jouaka te po ete ali boso pe 0 la simana yango satana kolanda mais 7 ali chiffre makasi kolongola moto kati la bolema mosala boko sala za ya pamba te bomimi sambo yali makomi po ete bino wana boye ko sukola nde bolema ya République démocratique du Congo po ete bo pesa yango bomoyi bolongoli yango na travaux pénibles boali ko kota la perfection po ete Nzamba ali kati la bino kasi soki bobimaki ebele elingaki esa eloko te message la bino yokami po ete bayiba panze sango balaki ebele pe balobeli yango
kozela moto tombolo te po te moto ko tombolo te tina moto ali déstabilisation. Oseya telema uta kala kala baki Félix ba pogné na Nzambe te. Félix a mis l'incarnation à Satan, mais aujourd'hui na la kobeta ntembe. Soki Congo ezaki na ba valeur menga il faut ba tchanga étude ba tuna makambo la lobaka uta kawapi. Mais n'est-ce pas nous sommes les noirs congolais na maseke. Déstabilisation zo na chaîne nga pe bitumba tango yuso. Bazo boka ba sort par-ci par-là. Mais le coup la toza na droit chemin. Tolobi to côté le matokolo ba pamba te monguna ko kufa soni. Les séquelles dans la République démocratique du Congo. Nana kobeta tembelelo que Félix a incarnation à diable. Nana kobeta tembelelo que Félix est un assassin à la République démocratique du Congo. Nana kobeta tembelelo que Manson Zambalo baga en grosso modo le lo comme kobima la détail. Ce sont les violents qui héritera le royaume d'ici. Pas des faibles, Mimbenga. Josué, Bobo, Bande Kodanga, vous êtes des violents. Rome de si et Melibinoli, c'est quoi Congo pour la bino? Maudit-toi l'homme qui s'est confié dans l'homme. Les secours de l'Égypte n'est que vanité, mes frères et sœurs congolais. To bunda to tonga histoire na biso. David, son gars c'est là qui li botte la eba betele maboko mais le lois à David. Attention. Il faut être seul pour comprendre que la salle est en Zambie. David, ma propre famille, n'a pas Emilia qui est né, parce que Emilia océan lelo. N'a pas causé les macamola bas commentaires. Mais là, ça va répondre bien le sauté. N'a comprendre que Bino Bozala ba diable, il faut avancer le corps la Bino. Et n'a dominé l'esprit na Bino à Mike voilà parce que vous êtes des sorciers. Et bolinga amboka la bilote. Bolingi Congo te. Ce qui bolinga Congo mais débat auto sautant. Tellement besoin mais la carte démon, la carte débat j'ai vite compris que vous êtes des démons, il y a déstabilisation. Et na tiki bino la bolema la bino ngasi ko na so la batama la Congo. Na so la bato ba libérer Congo lobby. Ata boteli biso 20 gloire à Dieu 20 Hollandais ba libérer Congo. Essentiel message eyokama. Bande kolanga bomoni 2 vidéos. On a été sur la pour la ngwezu ezuli comme la motote. Ndekolangai a passé la Bible. Oui et bon, mais t'as la ignorance quand tu l'as. A passé la Bible, on est quand même dans ma boca en bateau. Antimi kaka les mêmes Bible, on est quand même dans ma boca en bateau. Ignorance, ma sœur. Tu es encore ignorante. Au boy Biblia, mais on comme si les sous beaucoup, on est quand même dans ma boca en moto. Nani ebiso ke balobo ya solo balakacha buku wale za vérité ko se kusa moto moindo. Soko lobila nga to soutenir penser en dekola biso to tanga nini lobila kati peut-être na ko yokao. Mais to décortiquer nani lobila onde so to tongi na mangenge ngende kula nzamba ko fanda. Parce que nzamba fanda katela maboko etonga mila bato. Bato bako tonga mangenge est-ce que ça juste? Si ma brique, même formule, na mai, na oba tubatonga banda kula bango. Non, Dieu faut à la formule, mususu tout autre ndekolanga. Comment tu joues avec la même formule? On les anda kwa nzambe te, ma sœur. Tu pêches contre toi-même parce que tu connais rien. La parole de Dieu c'est la parole spirituelle. Bravo ya kotumba Bible wana parce que quand même na maboko ya bato. Parce que Bible a ses défauts. Français ya Bible za ramala moté. Mais la parole de Dieu c'est la parole spirituelle. Ce n'est pas cette écriture-là qu'Otumbi papier. Mais est-ce que Yomo Kosa inspiré en Voulouzi Kimbango? Est-ce que Voulouzi Kimbango la belle l'enkamba kula ndebo ke na kosuko la bozo inspiration? Non, ma sœur. Bon, ça la bilo terre à terre yango bo mo dire peuple congolais. Et puis belé va suivre la destruction. La parole de Dieu c'est la parole spirituelle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle vérité on me met libiso? Où est le Seigneur? Où est-ce qu'on sauve Congo? Seigneur Angwazawab. Pour le Congo, où est la même Makambo? Non, ma sœur. Maudit-toi l'homme qui s'est confié à l'homme. Le secours de l'Égypte n'est que vanité. Tellement sensibilisé peuple. Namaloba kitoko lobi. Bango balobi to bomate mais bango bazo boma. Est-ce que bango batu batinjo balobi ko bomate?
yondo zaki ignora bango bayaki na omission babengi bango ba missionnaire to yebisa bilo balaka la bondi baki bisote que les gens des catholiques bayaki na mission baza ba missionnaire bayaki po ba déstabiliser biso bazwa force ancestrale la biso bayaki po la koboya coutume bayaki po la kolakisa biso coutume eza bondoki parce que bakutaki biso la force na biso bakutaki biso la faisabilité la biso mais kaka livre oyo pasoli bayebisi bino parce que bakongolais botangaka te balobi les écritures tuent mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais est-ce que molimo la bino ezali ko siko la bino moko molimo ya bakongolais eza ko siko la bino soki bakongolais bozaki na amour mais bosi bopesa biso mbongo poto bunda bitumba to libérer Congo amour ezate bakongolais ba charlatan baza bato ba créer kabiloko baza ba sentimentaliste baza ba fanakwiti bandimaka ba escroc ba pesi bango maboko mais bato ba memeli bango vérité bandimaka bango te. Ngai na yebisi bino Kenzamba la kisinga tous les 3 partis à Félix eza moindo bo bambanga mabanga bo finganga na sexe mama nanga oya kufa banda kala image na yekutu tozaka lango te baleki nanga kutu bayebi mama na bango abota bango te mais bo kundola mwana mwasi wala parce que la lobi la bilo vérité quelle vérité obokoye la biso ba fantaisiste, ba hypocrite, race de vipères. Aidons-nous à comprendre quelque chose. Mbongo yo tumbeli taba ma chérie. On va continuer dans le Congo. On est bossé la biso ba Sénède. On n'est pas là. Opération Tumba Bible. Ça n'arrangera rien en République démocratique du Congo parce que Bible wana ba otanga ngona ba signe kabbalistique. Toloba yango combien de fois? Que cette Bible ne fait rien sans toi-même. Ozan Zambé, croyance na yo, la divinité koloba. Mvuluzi Kimbanguma à Paris. Jour Martin Fayoulou m'a dit Azoya, Azozonga. Est-ce que Batubayoka, Makambo Toloba la bango? Les insensés, bande des hypocrites. Bolingi batu banyokwama bakumisa bino olie bakumisa mokeli boza ko interpréter makambu mabe c'est ça la malédiction boyebi te bolingi balakisa bino te nani ayebisi bino ke nzambe afandi na likomi wana yokati toza ko enrichir bango ba bibliothèque la bango ezokola. Mais tant nga na ye koyebiso bosolo tala ndengo zo déstabiliser chaîne nanga tala ndengo zo finga bato babimaki ba oser ba koma na Monesco ba yima pinga ba yebisi bango c'est comme ça biso tolingi mais boya ebele olia to ça la force mususu yo humilier bango mais na simokolo ba yo linga nzambe nzambe ni yo sambela tango yo finga bandeko lo ba obima nzambe ni yo sambela tango déstabiliser chaîne nanga nzambe nini oya ye aye kolakisa biso bomo ebotangelanga nzambao botangelanga nzambao eloko ni tozo sala soki tozala nzambela ba révélation na 2023 qu'est-ce que votre Dieu vous a dit nini ekosala na Congo apesi biso ba processus nini poto chasser. Quand on parle de Kimbangu, vous êtes sûr que Congo est Gobika? Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, pire et simplement. Cherchons Dieu. Bruno Mimbenga, c'est Dieu. Ayemission Tobima, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de la divinité. Qu'est-ce que vous savez la bango? Si ce n'est pas des insultes. Ah, botika biso lokuta ko yaya. To sala bilo ba débat ya Nzambe. Tozwi chance nzaba fungola biso miso na matoyi. Tozwi chance wana. Toye liboso na bilo bozo ndima te. Mais tout auto pesa bilo ba processer ba découverte n'est-ce pas Dieu?
N'est-ce pas Dieu? Soki makambo tozo sala vena de Dieu. Que biso toza mboka laïque. Tondi makanzambe. Mais bo soutela biso kala. On ne croit pas à Dieu. Vous êtes venus pour détruire la République démocratique du Congo. Parce que toyebi nzambe te. Parce que atan vuluzi kimbango la batu bayebi ete. Tozolo baba sentiment. Par rapport à histoire. L'esprit est à la katia histoire te. L'esprit n'a pas ni chair ni corps. C'est l'esprit. Balobi nature et enseigne kabinote. Tanini otokomi nango. Comment yozo deviner que likolo e yindi? Cela veut dire mboule kobeta. Mais comment zo ko deviner te? Tant oyo toza nango na République démocratique du Congo parce que vous vivez en Europe. Que Dieu nous aide, ba benga la bilo tout ba congolais. Bozonga la mboka la bino. Po boye ba souffrance obiso toza nango. Po bo comprendre que comment boko bunda. Parce que beaucoup de mboka ya mundela bongisa yango. Bundele wana ye koko sabino. Est-ce que ye mundela ndimaka kimbango? Aujourd'hui, bazo sakana na philosophie ya mutu na bino. Ba komi ko bimisa la bino ba brochure. Mais quand on sait azoya liboso la bino, alobi nous avons un Dieu vivant. Je suis l'incarnation de la divinité. Notre pays est kozonga la bomoy. Boya biso tout, totelema. Obinanga bololiwa. Mais un intrus a commis brochure naye par rapport à mutu naye pour te kalobi azwa mbongo bokomi si nzambe. C'est blasphème. Banda nzambe yango aza wapi? Aya kosala nini? Pas osala nini? Oh tango ba monesco bazo boma nzambe c'était pourquoi? Tomoni une époque soi-disant ya nzambe ya bamindele. Totangi la livre ya bamindele. Eli abundile ba prophète Abal. Ou un Congolais chrétien? Ou un Congolais croyant? Oh, il y a quoi côté le mal, stop! Dieu des Noirs, il faut que tous la majoritaire biso soto croire na likamoko. Non. Non. Nous sommes des insensés. Pour tous force la biso to légué pa ya batumoko. Tous bozui na biso to légué pa ya batumoko. Pour batu wana ba koma komone la biso ba sakala na biso. Bandana lukomi boya yomoko. Tolongo la bolema. Nous avons un Dieu puissant. Pratiquons la justice. Toko bunda. Soutenons biso. Tolongo la ba théâtre on. Lelo na yebisi bandeko nanga opération Tumba Bible. Mais et après total la soki opération ne ko pesa na Congo eloko nini? Non, ma chérie. Non, non. Tu n'as pas aussi péché. Tu n'as pas aussi dit la vérité. Mais néanmoins, tu as fait des fantaisies. Yango biloko, il faut tout intercaler yango na Congo. Ndena mona ki nzambe boka bimaki l'Équateur. Mais tango banzambe bazobima na Congo central, ba policier rwandais ba terrir. Ba bande opération la Congo central. Où sont les dieux de Congo? Oh, ils ont empêché les lois na Congo central. Des Rwandais ba koti, ba bande kota depuis hier. Na Butu, na 0R, ba benga na Congo central. Maman Seya Belela, dege tozabwe, troupe rwandaise et koti la Congo central. Où sont les dieux? Oh ba bimi na Congo. Oh ba yeli biso ya motuya. Ndekolanga, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes des pérés. Yango tozo bata manasima ya batu. Congolais to bunda, nous sommes des dieux nous-mêmes. Toza bana ya nzambe, toza banzambe. Notre destinée c'est de sauver l'Afrique, mais pas comme ça. Ça c'est la malédiction. Oh il y a distraction. To solo la likamamboka, il y a des Rwandais na Congo central. Troupe rwandaise la Congo central.
Qui a empêché bato la bakota te? Po tozala ba distraction. Tant mingi tozo zwa yango na kozala distrait. Batou bayebi ke soki totiki peuple oyo bayoka océan de la presse congolaise balanda chaîne à libération peuple oyo bako se révolutionner trop vite peuple oyo bako zwa malako ya vengeance peuple oyo bako koma violent alors il faut to déstabiliser océan il faut to déstabiliser mutulo sazoleka la chaîne naye il faut to pesa bango casquette po basani baboya bango mende kolango osale lokote lelo ndeko la biso journaliste abimisi vérité ya misolo wana ndeko wana aza porté disparu parce que boyende sengeli Félix la batu na bayi bakabiso mbongo et biso to kumisaka bango sans biso to zala ba idolâtre quand on dit la vérité oya sanzambe te oya tche moni seligati la mola mobali wana aye bisa ye filmer po omona ce n'est pas Dieu nzambe nini bilo bolukaka tango seya ye bisa kibino que Félix a incarnation ya diable ce n'est pas Dieu bo croire yango si vous déstabilisez l'océan. Révélation Kabouya Benda 5, ça peut dans un moukou c'est paiement. Bokotala yango 16 atteint. Eza F ya pamba. Eza 500 F. F wane eza nini? Pour France CFA, batiaka yango la base boyebi. Franc congolais, il faut pas Congo sale. Peu importe il y a C ou il y a K. Mais A batie F. Ça veut dire que tu as mbongo oto ebiti na langote. Cela veut dire mbongo ezo la kisegeza mbongo ba congolais te. Ça veut dire ba congolais ba na mbongo te. Ba congolais ba osale lo côté. Nyonso ya ba congolais basi bateka. Cela veut dire toza na emblème te, toza na signification te. Tango zo lia mbongo oyo, cela veut dire oza identifié te. Ozaka mutu nyama. Yango bomoni tout théâtre est permis na République démocratique du Congo. Parce que na mbongo la biso moko. Eza la valeur te. Parce qu'il fallait que ça la franc congolais. Pour yo congolais ça la identité. Ça veut dire congolais ça situé à la mbongo la yo. Ozolia mbongo oyo simbaka la maboko yango bolo sala kalango eloko te parce que cet argent ne t'appartient même pas. Eza mbongo ya Congo te. Eza mbongo ya yo te. Okokuta euro franc français zalaki. Franc belge zalaki. Mais tango bayokali basali euro. Bazo signifier l'Europe. Mais kasi mbongo la biso ba signifier nini? Donc, yo Congolais, oza mutu nyama, esclave, poubelle, nyonso bakosale la oza poto, bakosakala l'esprit na onde balingi, parce que voir même oza na mbongo te. Parce que bayeba ki baboma monnaie ya Mobutu, parce que monnaie ya Mobutu a déterminé ki alobi Zaïre. Eza mbongo la biso ba Zaïrois. Ça nous appartient, ça veut dire na mbongo la biso toza la puissance nango. Tango simbi Zaïre, mbongo ale za yo parce que oza Zaïrois. Mais maintenant les francs congolais t'appartient même pas. Yo no bakisaka les francs congolais. Mais ce n'est pas un franc congolais. C'est flammation. Ça veut dire mboka oyo. Et là, quand babanya kozela, nanya okoti sa Congo na flammation. Congo ekoti la flammation ko banya la mbongo lango. Congo. Balobi afato toswa bango, il faut to dominer bango par mbongo. Mbongo to lia keza ya Congo te, eza flammation. Parce que loko eza ko partenir na yo, oza la puissance à dominance lango. Ça veut dire na Congo, ba koti si zone à flammation. Alors dominance afflammation ndoko mona bakobanda ko sala biso ba acte po bakunda vérité bakobanda ko yela biso menace parce que yo nanga to vivre te bakoya ko diviser biso spirituellement po babanda ko kotisela yo makambo afflammation po omi kota ta doute la bomoto la yo omi tuna est-ce que ngana saka mwasi to mobali soki muto komi na dité batuninga océan yo za mwasi to mobali na bandi komi tula lolwe la za mutute ça veut dire je perdu toutes les facultés na perdre sens nanga ya bomoto c'est ça Congo de Félix Tshisekedi. On ne pouvait pas Kokota et pas Mobutu parce que Mobutu pas qu'il y ait la zone là-bas. On avait trouvé Luambo Makiadi qui était les maîtres. Alors c'est un Congolais qui dirigeait. C'est ça comment Mobutu a la force du Congo là-bas. Parce qu'il avait Franco comme président. Yango Mobutu a sabilo ko la kanza parce qu'il avait le pouvoir.
Alors malgré le monde wana mais biso ba congolais nde toza la chefferie le quoi toza la chefferie yango moni ba bomaka Mobutu parce que bayeba ki force na ye wana faut tolongola yango ndeko langa babanda kolongolo puissance babandi kolongolo kibomoto babandi kolongolo confiance na yo moko nano soko lali olamuke bali komona koza incomplète soko lali olamuke bali komona ke yo moko la kati loko yo kosa likambute il faut à l'aide d'une autre personne yango boni le congolais azobika te donc azomona ke makambo lenge azo simba te il faut na luka mutu musu to koma mibale maudit-toi l'homme qui se confie dedans. Il faut croire en toi-même. Ba déstabiliser monnaie parce que ba ki Zaïre etikala kana une année et comme monnaie internationale ba habité il faut tolongola Mobutu il est arrogant comment Mobutu azolinga biloko lo soyeba ezala yaye par ba langue Mobutu a arraché Swahili eza langue internationale mabina ko komisa ngo parmi ba langue langa Mobutu azaki kanza spirituellement parce qu'il y a qui dominance alors il recourt à l'authenticité il fallait to banda ko dominer il faut to dominer monnaie il faut to dominer mabele il faut to dominer biloko nyos mais à la place ba même sur la distraction po boyo kate bo monate et Dieu avait dit na ko renaître peuple mususu na ko exterminer race o et sengele bunga mais par l'unité, pas par diversité de langues. Ça bazo détruit le peuple congolais. Parce que balingo bunga. Ndekolanga, nous avons qu'un seul problème. Soulèvement populaire. Nous avons qu'un seul problème. Poto tika kozala ba barbare. Et sengeli tout congolais. Acha maboko na na patu oyo. Y article 63, y article 64. Notre terre est sacrée. Il faut tout Congolais à Bundela Yango. C'est la divinité. Yako Bundela Mabele. Eza divine. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Yako Bundela. Ndekolanga. Soki biso tout. Tolobi lelo. Nasima kota l'émission oyo. Kengai. Kingandi songolo pakala a daté à lelo na sima kota l'émission oyo na longwa la distraction il faut na aider na bundela mabele nanga ndeko langa nzambe yo wana yeli bosona o paso li bible bosala mboka mindele osala colonie ndeko langa paso la bible songa la Congo o paso li bible so tumba taba e ba mindele. Mais mindele ba sekio parce que ça kaka sous gouvernance bango, sous gouvernance na bango. Nous voulons que tous soient réellement libres na milibo la biso. Tous à la libre de konanga. To beta ba monesku. O porte-parole na bango to benganye carré gati lelo. Akei akimaki na braza musukusuku Félix Ebisezonga. Tango babomi ba soldat congolais à bout portant Félix asala ndeke likolo tango akozonga alobi te bokanga banyanga la kata wana po ete bango outrage au chef de l'état ah ndeko nanga to outrage mbongo bo ezobima na banque yango ezobima na kati ya biro ya moto akotambwisa ngo lokwa basaki ya fufu de mutu wana moko azale bela mbongo boy mais mutu moko nzambe inspiré tala lelo biso ba congolais le to telema to sala marche to se soulever ke mutu moko ko azale bela excuse akoza le bela mbongo boy te et pourquoi ndeko la biso ba enlever place aza to ebalite ale congolais bima parce que y a des abimisi vérité moko wala nzambe te bande kolanga soyons sérieux. Nous sommes des dieux. To sauver nation na biso. To bungi sa mabele abakokote. To bungi sa pe bonzambe la biso te. Na ko soutenir mutu azale kela muloko la yo. Te. Ko komisa ye nzambe te. Te. Ko komisa ye te nzambe. Nzambe atindelaka Eli Corbeau. Mais Eli atikala ki la confiance na Corbeau te. Nzamba ko fungola Brino. Azala ange pas soutenir nga mais enonga la tika la conseil la Bruno ekeko na tele makaka place Bruno azali te nous sommes makomi oyo nzamba komi na kati la biso nous sommes des bibles toza makomi na ba acte la biso mais est-ce que yo ndimaka nga est-ce que yo zoyoka makambo nga na yebisaka yo est-ce que yo tes propres frères nanga ozolinga bakanga Bruno po Bruno ke boloko
Est-ce que yo te propre ser nanga ozo soutenir océan po bakanga ye? Est-ce que yo te mutozo linga océan kufa po yo zwa kimia? Mais okoyebisanga ndenge ni yo ozo ndima mvuluzi entre ta yo mission na ezali po babomanga océan. Ndeko nanga soki tolingi Congo tokosala guerre ya vuluzité, tokosala guerre ya kotumba Bible te, tokosala guerre ya koluka bato bazala banzambe te, mais plutôt bokoyoka biso pe boko soutenir biso pe tokobunde tumba. Eloko ezozanga biso ezali bolingo ya ko sauver patrie yanga na yo. Ezali bolingo. Ndeko langa tozala bilima, tozala bejo, toali na bato, ba inspirer peuple, ba lobi bo telema bo bunda. Mais tikino lelo minorité ya bato o bazwaka ba 500 ba 1000 peut-être ba 2000 ba 4 ba batikala ba 300 o batinde la biso ba $50 ba $100. Mais majorité ya bato yo ba kozwa misolo ebele mitema na bango ko sala te ba soutenir Congo. Biso na biso to salisa na ba kabala ya destruction. Biso na biso ba Congolais nde toza ko bomana. Toza na combien de Congolais à l'étranger? Soki tolobika ba Congolais wana ba soutenir biso ndeko nanga kombo mbese sila ki kala soki lelo ba Congolais misusu ba batami derrière ba politiciens obilo bozo senga ba longo ba olongwa te pourquoi bango bazala nzala derrière ba politiciens wala ba oselisa bango ba travaux pénibles mais quand même ba instrumentaliser bango tango biso tozo un évangile ya libération ba koyoka biso te parce que yo moko zo déstabiliser chaîne oyo. C'est qu'on lobby la tongo yebisinga koke ko sambela. Non. Nayaki pona yebisabino ke. Kisi ya solo ya Congo. Nzambe ya solo ya Congo. Ezali article 63. Pe soulèvement populaire. Soki toza la souci to longo la boumbu. Eza malédiction te e outé pa ba mindele. Eza malédiction te ke mindele ba komi biso na saki non. Eza malédiction te ke Rwanda zo sala biso biso moko toza maudit. Pona nini musala biso ko déstabiliser bandeko la biso oyo ba yena force divine. Musala la biso kondima ba escroc oyo ba ya kokosa biso derrière cette Bible là. Ne biso to croire na bango. Musala la biso kondima ba aventurier mais enoko soutenir vérité. To ba Congolais to na droit chemin te. Ce qui n'est la Bible et l'évangile à tout kaka obo pasolo ala melelo awa bo banda ko tinda yango awa na Congo bo tinda yango pa leader songolo pakalate bo tinda yango pa océan na peuple bakene ko bunda bongo nazwa ka mafinga la bino ona scanner ona laksa bato bongo totala so bolingi Congo po banda ko finga to lia tabate po mto tinda biso poto mais cessez de nous faire des aventures bila moni biso to za l'Afrique to ba nyama la bino. À dater d'aujourd'hui, tu as collé un tabac. Parce que le peuple doit souffrir. Tu sangisa bozuana. Tu foudre bangona dehors. On a besoin d'argent. Tambo on a besoin de basaka na. Yo le bi fatibe flammation. Fatibe F Césate. Wala poko finganga. Wala poko lo baketo buki lokuta. Bilo kasi toza na besoin mbongo. Si on a besoin d'argent to relier à la flammation hein. Si tu as na posa mbongo to kozwa yango ende kolanga. Mais toza na posa tout Congolais azwa bomoy. Toza na posa ba banga ba Congolais. Toza na posa ba banga ba Congolais. Bravo na ndekolanga otumbaki Bible. Que Dieu vous bénisse. Mais na meki ko pesa au ligne éclaircissement, c'est pas ça la résultat. C'est pas ça ndekolanga. Oza na colonie quoi que tu vis na mboka la bango. Au salé l'autre côté. Parce que au koloba français. Bana na yo bakotanga la français. Oko sala vie à lit. Oko koka vie en mboka no Congo te. Alors osaka na boumbu quoi ko pasoli Bible na bango. Il faut tout ça la bloc ya baindo. Na bolingo. Na lisanga ndeto kolonga. Biso tozu makasi ya kobunda, bo soutenir biso to bunda. Samedi tokozali susu na terrain. Merci la bande kolanga. Oyo ba promettre biso pe ba koyeba kosunga biso.
Mais botika ba cirque oyo. Moto aboko sambela. Il ne pêche point. Moto akeko sambela. Azo pêcher na epete. Mais ezande yo caché na libération. Au fond, mana sagesse et intelligence pour te libérer mboka la biso. Nous avons qu'un seul problème. Père doit quitter nos esprits. Loko la père eza la kati la biso. Ndetala tokomi bisala sala. Tokomi komona loko mundele za la privilège la bomo na biso. OK, mindele bazaba la misala na biso. Mindele bazaba yetwa tomo. Biso mo tokomi kopesa bango pouvoir pour basaka la l'esprit na biso. Mais biso toko lakisa la mindele ke bazozwa biloko la biso. Chine a commis puissant pour la Congo. Russie, Poutine s'attendait à ça puissant pour la Congo. Minerai à Congo. Mais tous incapables. Talabato Kabila, bazo l'accès bazaki la force. Aujourd'hui la souki c'est langa a. Ceux qui toquent une élection. Kabila koti ndeko langa. Liboko langa yango. Bako voter massivement. Kabila okoyate parce que a montré bino passion na ende nezaki la Congo parce que Bacha a produit à Kabila Bacha parlé et vérité éclatée Monesco alobi bilobela mais tango baboma ki batu Monesco ezalaki ba violé ba sali makambo nyonso où était Monesco bande de voleurs bozalaki wapi tango bazo violé Monesco tu dois quitter notre sol Monesco Okok bima na makasi na mboka la biso toza la besoin na ote peuple Congo tala nzambe yeyo guerre tala nzambe yeyo kobunda tala nzambe yeyo longwa na lo sambo ya lokuta parce que oza juste été tu ne mérites pas prière na ya malonga ko passe la Bible ya malonga de soutenir bato bazana terrain babunda misolo na yo oyo zo pas bana misala o ba komisi biso bahumbu nde yango ekosala force mais boye c'est les fantaisies na abolir yango na force ya makasi botika ko distraire biso avec vos vidéos on n'a pas besoin de ça tous on a besoin de libération et pas de vidéos pas de critiques inutiles tonyo kwami toza konyo kwama toza na posa ya kobunda toza na posa ya soutien. Que Dieu nous bénisse, que vive la RDC, que vive la guerre contre le Rwanda, que vive la guerre contre les Monesco, que vive la guerre parce que nous voulons la paix. Que Dieu nous bénisse. Bye.